ya koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre chaîne Kilongo TV, notre émission Baboula ou encore SOS. Ici, nous lançons ces cris d'alarme, nous plairons, nous demandons, vous qui avez les moyens, vous qui avez un bon cœur, vous qui pouvez soutenir, ça fait du bien. Merci à vous qui pensez aux orphelins, merci à vous qui pensez aux veuves, à vous qui pensez aux démunis, ça fait du bien. Depuis un certain temps, nous avons ces dossiers de notre sœur Bijou qui a un problème avec son œil gauche et la sœur on fait des démarches, je crois que et ça a bien tant topé ça me suite oui bezo qui nini merci na bandeko nyonso oyo bakanisi sœur Bijou ko ça la geste ya bonne foi oyo tinde $50 ou tinde quelque chose merci na maman Dorcas na Angleterre oyo pe asaki mbela bandeko pe batindie pa na ye celle que misole komi maman Dorcas ndamba pambola tozana sœur Bijou awa ya mbote to ça geste na lugane ba sœur Bijou to komi na niveau nini okendaki hôpital dernier moyaka to pesa ko misolo okenda hôpital nakendaki hôpital nakutani na docteur alobi il faut bandela examen après aye koloba lisusu il faut ko bakata musuni moko basala ngo lisusu examen yango nde apesinga lelo yango pesho lelo expliquer ngana donc sœur Bijou a au hôpital clinique universitaire bongo te kuna campus nde ba docteur ba komelie makambu oyo ba docteur ba pesi makambu oyo ba pesi ordonnance d'abord ordonnance yango na se weza kisi ba komi wapi kisi yango no kisi yango oyo ba komi ordonnance prescription médicale ya sœur Bijou a un problème à lisu ne à gauche et vimbaki panzani yango moko ndenga za buya za douleur azolala kaka bongo pasi aya kolela awa to saki mbela ba komeli ba kisi oyo sœur Bijou bikisi ezo coûter combien ezo coûter $200 kisi oyo sœur Bijou fa banda. Donc traitement nezo banda kisi ozo coûter $200 kisi ozo coûter $200 bande komte ya malamu bo hésiter te ko sala geste ya malamu pour na sœur Bijou tunaki yango otunya na pharmacie ni na tunaki ka côté batinda kinga na pharmacie l'homme médical donc kisi oyo eza $200 sœur Bijou fa banda traitement na kisi oyo à part yango ba komelie lisusu oh là là il faut moi mikoto ba komelie ba examen oyo faut sala yango de ne demande d'analyse, il faut ça la biopsie d'une masse angulaire gauche évoluant depuis 2 ans. Données cliniques, acte, na kit, nous sommes pas ça l'examen. Et donc c'est combien? Ça l'union c'est ça $100. Donc l'examen faut ça les $100 et puis faut son baba kisi et au kisi wa banana weza $200. Sœur Bijou et d'abord pour na biso fondation Rabbi Mavinga na bandeko bazo kansa ko ça geste malan pour na yo olobini. Kana je remercier bango ka na zo pesa bango. Merci Belen. Tala kuna. Merci Belen na ndenge bazo sunga ngai pour na lisu parce que nazana lisu susute. Nzamba pambola bango pambola misala na bango kaka. Bini bazo sunga ngai. Loba makasi bazo yo kana te loba. Nazo remercier bango ndenge bazo sunga ngai na problème on nazana ngo ya lisu oyo nazana muto sunga ngai te me bango bazo sunga ngai. Nazo na osambela ka nzamba pambola bango kaka misala na bango ekende liboso. Merci beaucoup Simba.
Merci na maman Dorcas na Angleterre où yoga ki ma wasali pembela bandeko ba contribuer muke wana tozo pesa Sœur Bijou lelo. Merci na bandeko nyonso o bakanisa ki Sœur Bijou ata ya muke. Merci na geste wana o pe ba kosala ba hésiter te toza na enveloppe moto pesa o pona o ke ça ba examen. Sœur Bijou oyo ma ou ça ba examen bandeko bakanisi biso pe fondation Rabbi Mavinga to kanisi to sali geste ou ça ba examen wana. Mais puis pour na kosomba bakisi on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire to somba tandambu nanu totala ndengeni obana bakisi ngo il faut zo pendant un temps non to somba ndambu eza $200 to somba ta ya $100 nanu obanda oyo mbongo ça ba examen ya on te pesi. Merci na maman Dorcas, merci na bandeko ba benga Rabbi Mavinga pour na kaya maman Bijou, merci na maman oto sola maman Maman Colette. Maman Colette. Merci à Maman Colette. Au initiative à Biba la fondation David, quelque chose comme ça, j'ai oublié Maman Colette na Suisse. Oyo kende au sel ça examen. Osomba kisi nanu ata ya $100. Toyokani ya Bijou. Biso to un souci, Sœur Bijou a un souci, babu matali swango moko. Bazipa yango. Mais pour bazipa yango bakomele bakisi il faut avoir traitement abanda yango bongo et puis avoir traitement bongo et comme na ka faut passer l'examen na bakata musunyali swango bata niveau ekomeli ba traiter ba sala l'examen nyonso sima bazipa boni bana Sœur Bijou bana bazaka bien nous ba uzana bana misato nazana bana misato bazana école primaire moko azana secondaire ni bale bazana primaire moi le ko liezo monana tobunda liso ebika bon totala ndeni tosala tama mombongo ata koteka ya moke toluka Sœur Bijou oyebisa bandeko baola ndoni nazoyebisa bango kaka basunga ngai bolemba ngai te bandeko bosunga ngai na ntango oyo nazwi mpasi monene ezolekela ngai mpasi oyo bosunga ngai kaka. Voilà, Sœur Bijou azoka kolobate comprenez, Sœur Bijou aza veuve akufela mubali atigena bana misato abukola bana mama na ye abela aza handicapé ye moko aza na ka ya lisu e vimbaki ti epanzani lisu ne ya gauche bomoni azipi tant monsieur tozolakisa bato te mususu bazoka kotala te bazalaka na pasi mingi. Merci Maman Colette na Suisse, merci Pasteur Kosi oyo Maman Dorcas atindaki misolo pa na ye misolo yango ekomi et Sœur Bijou qui essaie ses examens et puis asomba quelques kisi abanana en traitement yo oyo za mposa osunga bato yo oyo ki molio mosanta zobisa kotika boete sunga ko hésiter te elanga malamu ya kolona nde yango kosunga bato bana passe bato bana difficulté bato bana malade eza malamu mingi. Merci Nathan Kifuta za simabilili, merci Cordon Baudry Kanda BNB International, merci Pasteur Kosi, merci Mingi Gauthier Kele, merci Trésor Ting Nation, merci Fiston Bastien de FB International Agence Assure Motomo bien, merci à Bijou ndenge ke boyese ça examen somba bakisi wana banda ndenge résultat bima oya ko pesa episode suite hein na yo ki pense. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous tokutemba sima numéro ya sika SOS Kaya Sœur Bijou Nzamba Sungai et Kemala. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.